congofrance.com. France.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Merci à tous les téléspectateurs de Ici c'est Paris sur www.congofrance.com. Babi toujours avec Nora du Chita moi ça sika babi Masolo ngose lengi tellement mais ba téléspectateurs Ici c'est Paris sur www.congofrance. L'œuvre mon Nora du Chita moi ça sika balobi lelo eza 48 jours ya Papa Wemba. Balobi Birland de Toulouse, bana Toulouse, ba Sololi. Donc, nous aura justement ça si quand on la rapport na bino bino si vous se déplacer la DG a se déplacer. Aïe, ma solo comme lengi mais moi 1 minute de silence pour na béni toujours là du jus quoi. Vraiment, nous aura justement ça si kabalobi lelo 48 jours Papa Wemba la duji na to kende kuna na kati total la soki eza ndenge nini ba téléspectateur ici c'est Paris balobi masole comme elle aïe babi nous aura justement ça comme mikolo ka système swag kaka bon comprendre que ça a vraiment plaisir na vie na nga les boss babi et indi na Bruxelles babi vraiment vient dans les boss Izebonga babi vient dans les boss Izebonga babi mikolo sur la tokos babi oleki bango aïe la digi vraiment na bossa nyote vraiment ma cousine à Bruxelles Charlène Bakali babi mikolo ka yo na la digital quoi bi surtout na ba vrai chéri hein ba vrai chéri vraiment balinga la digi aïe babi Charlène Chaotangue na Kinshasa vraiment mi sa pembe vraiment babi Linda Lima elle Dalima babi vrai chéri vraiment ya pembe na peso mbote na bote ma copine inanzete moyindo aïe ma sœur maka elengi vraiment na pesi mbote na ba équipe tout ya 3w.congofrance na pesi mbote na moko les boss Didi Dipumba je sais bien que Dipumba ike ba mbote na yo vraiment na pesi vraiment mbote na mon ami vraiment son na robosa noté avisi na bosane ça mabe babi afan de juif noir na bosanité babi réalisateur Congo France babi chimsi chimanga mukonza baluba et pourquoi pas na ye mukabi balobi manager à Congo France na bosanté Bookson Bukasa bambote no place aux Ali na bosanté Franck Stemai Sarah Ramazan na bosanté grosse moulir au sali pe espace grosse moulir Congo France na Kinshasa babi masolo ko melengi na bosanité ma copine c'est na bosané ça mabe babi Clarisse Bibinda Jessica Tiland aïe moi solo comme maka elengi no du tellement ça sika to ke mo reste ma swag babi mikolo moi si babi montre ndé babi mikoto beta ba montre bien babi coiffure bien bon senti karaté swag ya boya ya ezo zala ndete ka avec la duji babi G Black moindo na bossa noté ya luzo kinzimba ka ndete toyo kana ya pepe ki bala e bozo lobanini babi nikes bayolo Jojo Vita na bossa noté Koko Putu na Juan masolongo ezandeni babi Nora du Digital moi ça sika nazo bossa na binoté si na bossa nesa mabe tokota na kati toyeba makambo nini ezoleka na kati Nora du Digital moi ça sika bango balobi ke aïe voilà Nora du Digital na koti na kati tokoyeba o eloleka na kati BTK babi Roger Smith motema ya El Chuza la duji na okota na kati toyeba soki ezani na kati aïe viens nga Izebonga babi viens nga Izebonga les boss na betaka tolo babi wana vraiment viens nga viens nga bambote place aux alliés o aboya créer penda Belgique na ye OK Belgique OK au créer Congo na wana tata boité de kondima vraiment ne que ça vraiment plaisir na mino tout okota na kati et ça là vraiment na nenga bien quoi na nenga la digital na nenga la digital na nenga la digital quoi soit un montre ouais ba montre ba couleur tout to ling ba couleur tout on comprend babi moi si montre masola bien to lingi vie complet bientôt pe na okende pe na voyager dans les États-Unis après États-Unis on beta Chine donc niveau na bango ndete Angola nazo ya Foster Mall boulevard sans arrêt a otinda bien na okitakin aïe merci comme elle est aura toujours aura du digital babi lelo 40e jour ya Papa Wemba babi 40 jours ya Papa Wemba bana Toulouse basali vraiment hommage à Papa Wemba quoi
Tout à Birla Betty. Donc, et Indi na Ville Rose. Tu comptes solo là. Oui, mais c'est là comme elle est. Aïe! Bonjour. Bonjour maman. Oui, Tomonio Awa, grand frère Wabi. Paul. Ouais, Paul. Paul Les qui? grands Paul. Les grands Paul. Voilà les. Nzeza. Paul Nzeza, Babi Paul Nzeza à Toulouse. Voilà, il y a un message à Kobanamato, Baolanda yo. Oh, Bazala qui était dans le match à Papa Wemba. Bissot de rendre, en tout cas personnellement, je suis venu rendre hommage à mon grand, puisque je fais partie de la génération Firenze. Quand ça a commencé, donc nous on a porté cet emblème très haut ici en France. Donc c'est la génération Firenze. Donc on est venu avec des amis pour rendre hommage à cette grande artiste qui nous a quittés récemment. Et malheureusement, nos compatriotes toulousains ne sont pas venus. En fait, la salle est complètement vide. Ce qui nous afflige un peu, malheureusement pour nos frères congolais. Bon, en tout cas, nous on est là, on est présents. Nous sommes fiers d'être là, partager ces moments qui pourraient être nostalgiques. Mais en ce moment, ce moment il est plutôt... Là, je vois t'es sapé comme jamais là. Ça fait 30 ans que je suis comme ça. Ça ne changera pas. D'accord. J'essaie d'être toujours au top depuis 82. Ok, merci. Ok, je vais revenir après. Ok, ça marche. Voilà, monde a été enregistré moi ça. Aïe, ma soeur comme elle est. Voilà, bien vieux, papa m'a dit que la bilamba, que la gitendi. Voilà, on t'appelle à Toulouse. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Alobi, moi, je vais plaindre à Toulouse. Nabi que ça plaisir, mais nous avons du stade bayo. Mais bana oh baza partout, ba oh bote na besoin on se présenter. Oh ba ka na sangala oloba te mo loba. Je me présente Edine Simba, le bourgeois silencieux, un prince à Toulouse, les gérants de la crise économique. Dans Toto Loba, les gérants de la crise économique, et Bisoto Loba Rana ba œuvre. Les gérants de la crise économique. Oh, ta petite sœur à mon gérant de la crise économique. Dollar voilà, donc les gérants de la crise économique. Tendance confondue, Bodomo Arane n'a bête d'abord on est rappelé beaucoup. On a moni au bête. Parce que to sota déjà ba image wana. D'autres va ba bien. Mais la monde la yoji. Mais to lobelango ya bilambati. Mais to lobelango te. To lobelango te parce que sota déjà bito comment on lobema kamambongo. Ba palin ba nini tout ça ba o ba e ba e. Ba bio za na la. Mais oui, mais à la remonte on va e banda. Ba la ni comment France ba bi système. Neza boye ba bi o ya vangu na zuya. Grand frère Alpha Moda Mbemba Ftomei. Ah yo za grand frère pas tout na ngamuka nga na lega te po ba niveau e comme musika. Ba bio linga koloba te. To lobela ngo te to lo. Bio de fier. Dans ma sola fier. Bien de fier. Fier de maman, fier to ko da fier anzoto te maman. Dans la vie accueilli lelo. Ba no ko ba na mbongo, comment fier belle. Ko tama nango maman, banda kala ba yebi. Appli Nobel, yebi ta bango mbongo to ebotama nango. Elo gata, d'ici, Robingele, betela ba wa solo ya ba 300 to ye awa, ezali vraiment pour na vie beaucoup. Je sais que nana ba masse belé partout de gauche à droite, ba ebingai mais jamais ba monanga na ba écran na lobela. Tu vois linga ba te po ani parce que ba ninga pe bana la ba loba. Na linga ba makamona te mama tam tout bango ba duina bango ngo lelo. Ayo zo bandakala. Biso to botama na yango donc ina ebi que peut-être yo kozala kanango. Yo lobela yango peut-être en mutu. Tout le monde mama alors pourquoi na lobela makama biloko non. Eza na ba mbongo to kuta na mokili. Pour bien ba otam tu bateka ba mu Congo batala mama kamebele ngwana balinga ba lobela ngo po batala kisite fils ya mabe simba kisite jamais yo mbongo nyoso zaka nango simba kisite ça ya famille nzamba zo yo kangai ya ma femme qui à côté là ko yiko mona e mais ya biso ça ya famille batu bayebi yango bo mona petit nanga DJ ma otu karami te yo il faut na tulo vidana mais mona ngolo que notala ba babi no rajouter la carte d'Angola oui o mona po petit nanga mais ma ba fali pour baba dika bo mona yango wana petit nanga $35 000 à partir de kini ti Angola et na fali bon mona wana mona donc avant dernier nangai
donc tolobela makambo wana te parce que eza nango na ntina moko te mutu nyonso akoki kozwa il faut koyeba kaka kogérer ozomona tout ça ntango napesi yo ntango motu 100 natika na 1 million soki nazalaka na il faut nabombana na mwasi bana makambo ebele mais lelo toyeli mpo na vie ça fait plaisir petit terre aza koto oyo aye mpe mpo na vie na ye parce que souci oyo toza nango ezosila kaka te ti lelo ezosila te yango nomoni ke lelo biso bayebi ntima topréféré toleka vraimen bona écran mpo bana mai bamona ke leur vie akufa nga nazali nango la naokaki yango oyo nakati yo te bana papa yemba bazolela comportement ya mama Amazon eza mwa mabe parce que lelo eza pena journée 40e jour 40 jours ezaka journée asuka sikoyo yo mwa message oza nango ya koloba te mpona mama Amazon en tout cas nga na koloba na mère Amazon par rapport à comportement na ye oyo bato bazoloba toyebi te toke ezali ya solo parce que Zairo alobaka pe trop ya mama et puis mama Amazon na moment aza na douleur moko ya monene il peut pas avoir quand même temps oyo ya kokalkule bana wana misusu ye mpe aza na baoyo ya bango oyo ya ye pardon alors lelo mama Amazon sikoyo abanda kokalkule bana wana ça sera pas aujourd'hui il y a des gens qui sont derrière tout ça oyo bakolanda makambo wana eza mama Amazon te papa oyo bataki na famille mama Amazon ata na droit ya kotika na biloko nyonso ya papa oyo te lere bakokabula babiloko bakokanisa bana wana bao bana poto boyi bango ayi bango te non mais tant mototo mobali n'est pas présenté ke bana wana te c'est pas ta faute mwana ya akuta Julie bon nayebi ka kuta Julie mais est-ce que yo mona killer mama Amazon na tolo bakena boyi mwana oyo acha l'écart mama Amazon lobi bakena boyi mwana oyo c'est mona kite bato bana ba baleli wana na lobi que les gens ils parlent beaucoup yo ta journaliste kolanda makambo wana te kena na source on a été plati maman aloba les camps wana mère na biso vieux pendenga a comité na ba 60 ans wana grâce à Amazon. Merci beaucoup. C'est comme moi message na grand prêtre mère. Bon grand prêtre mère Amazon. Ouais yo. Loanga. Pendant que tu es tous les jours hein, il y a Dali la première dame de Toulouse. Donc so bolingo mo na ba sac ya ba plus cher o était kama na mikili. Momi na ngana rango na pa. Momi na l'équipe momi tout ya Toulouse. Na ba sac à l'équipe bango tapé ki bango tout. Na solo l'équipe momi tout ya Toulouse. Solo. Wana ya solo momi na ngai ya wana ya solo. Eh ya solo. Ya solo. Toki mwati o na Toulouse à l'équipe momi na ngana ba sac. Ya danser aya to. C'est moi ça sika. To ko bandira masolo bi ngana lobi te. Ye bongo na lobi momi na ye ai obi à l'équipe momi na ba sac ya Toulouse. Ngana lobi te. Abeza ya solo. Bonjour vieux. Bonjour Nora. Je te montre awa na 40 jours ya papa Wemba na bitu na message à Koloba na bato ba Hollanda yo. Mais Nora yo yebi ya. Ozala biso à Toulouse. Oui ba prêtre mboko. Donc nako se fantete ngala ali moto via tindikaka tout la mouisse. Tout la mouisse c'est moi. Donc via ebaki mboko ya kichikapa, ebaki la tango wala. Biso a porté il y a 2000 l'autre, biso a porté 86 via Yebi. Donc je peux me vanter dans la passe pour faire après que étoile de Morogo. Je fais pas tambour l'idéologie na biso a petit na mikili. Pour yulabo sa Yebi na tango pour yulabo pas azali kina Yebi. Mais c'est bon il pas Yebi tout là dos. On a l'étoile de Mboko. Donc, on a se vanté parce que ça y est, un nangai. Ok, merci. Après, tu as bien fait son message. Ayebi. Donc, on a la passe, on a yé, on a solo vie, mais on a regretté, vers Mboko, mais on a tapé sur la gare, vers Zaroya. On a tapé Mboko est tourné vers comment il soutient. Il y a un moni et salike, biso, tu as planté Mboko, tout ça là. Je suis belé parce que ça fait 30 ans à Mbokoyo. Merci vieux. Donc, n'a pas. Merci, na comprendre. Bonsoir vieux. Bonsoir. Vous avez un message à Colomana, vous avez Hollanda sur www.congo France. Et donc, on a dit que journal de qui pour les 15, tout ça qui hommage à Papa Wemba. Et dans la salle, moi, ivoirien. Bon, tant que les Congolais, tout ça qui idée que tout ça, les quatre, tout bien s'appelle musicien moko o azalaka elongola Papa Wemba et alors exemple en décoration bongo wende.
do yango wana lelo tozali awa na kati ya sale oyo donc eza kosila sikoyo. Merci papa. Ok, voilà. Pona ba souvenir à Papa Wemba, naza na ba souvenir à Papa Wemba. Ponga na ibis Papa Wemba. Na Papa Wemba partir à Kisasa après bon en 80 ba 83 ba centrafricain mo ba bengi saka ya na Toulouse. Tozalaka pe mingi te na mboko yo lera yaka amonaka ngai atunaka ngai soki na congolais ngana bisaki oui na congolais ndenge na latelaka. Après te soutenir tu na Tongo après na ba 84 vers la fin to bengi saka pe Papa Wemba awa na Toulouse. Le to bengi saka ye tozalaka na ye tozala ba photo be preuve yali belé à Papa Wemba tozalaka na ye. Donc après na ba premier concert à Baredi à Misi ba Bolo Abonzakwa journaliste Bolo Abonzakwa va baya na poto première fois baya na poto do Bolo Abonzakwa papa na pai na ngai. Après Papa Wemba tozula kaya hotel Baredi à Misi ba Lijo Kwempa ba oyo nani Bipoli bango tout ba premier concert na bango na l'air wana biso to bengi sa bango na Toulouse. À partir de là donc tozala ki na ba contact na Papa Wemba ti le ra kufa donc bon et dans la bisognon surtout tout ça qu'on regrettait mais comme atiki ba vraiment quoi bien donc tout ça on continue kaka na idéologie. Merci papa. OK, merci. Dans un qui les sous n'aura du justement masolo comme lengi babi vraiment que na ville rose toti na kati kuna mais et salement mo boulou. Peuple Toulouse bo sur la paix ma BR moko mwanda mais Francisco plus que bolinga lobaga hein les jeunes combattants Francisco plus que bolingo makamango atamana bolingo nae les jeunes combattants moko pe bazo na moi raison mais de Toulouse des fois doivent mako déconner parce que moi lokabi salama kike vient na bikla betaki mais bon monanité talaka ezabolela la ka place au kendeza la te mais Toulouse vraiment Soli moi mon boulot quoi mais n'aime que ça vraiment plaisir na ye mo le boss di Pumba ike le wango jetika tilanda na bossanité vraiment Francisco plus que na bande de sous babi Francisco plus que bolingo kalobi Igor babi zo lo ba trombange belé babi dimne mbanga na peso bambote na yo Platini moindo na obosano kate parce que pensez comme il passe maluchi babi aïe babi Manix liebo babi les grands mécano Manix liebo merci à toi il faut à la kaka Nelly Kawi aïe babi Miss Glody RDC vraiment babi moi sur à Bali vraiment toqué ça là vraiment ba course na galerie Lafayette avec la parce qu'il y a tellement ba preuve nana ba image père après Igo boss ya bezala la ngote na Kinshasa awana moi fille à Kinshasa ba balé mais to sombi la mala Igo boss to sombi vraiment na galerie Lafayette pour ya boyeza na ngote niveau ne ya Glody elle qui la bango mais babira voilà comme c'est la petite en aura du juste Glody mon ministère de c'est vraiment félicitations à toi Moussa Sika il y a 2 messages à Jonae n'aura du na sepeli no la digi ma sepeli babi ya velanga les boss Papson c'est bon à sepeli vraiment à Bruxelles hein ba téléspectateur ya digital ba sepeli biso surtout sepeli vraiment tout sepeli pour na Glody mon ministère merci pour na Glody mon ministère RDC Francisco plus que bolingo n'aura du sinon la rabino la digi a bossa note ba tout balinga na personne ba mbote place bozali na boss Fabrice même le sommet rolo bande ni bi Fabrice même le sommet mbote na yo papune mamune ba mbote na bino ba tout babi tu stock la digital quoi na bossa nyote tu stock ya ndeni quoi G Black babi G Black mo ni mutu na kati ba gros bisous bossa belé na bossa binote bossa belé bossa tellement belé je vous love trop Nizika Lukemba na bossa ni pété Divine Matouli vraiment couple Willy na Toulouse na pesibino vraiment bambote ba condoléances papa Oula Koufi ma condoléances na bino vraiment on est toujours avec vous on est au cœur na bossani binoté copine nanga aussi Nicolette Matondo à père de les kinae na Canada vraiment ba condoléances na bino tout n'aura du juste na kana longo de gros bisous partout bozali bye Congo France Ekara Moulai.
site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. angofrance.com